biso Berthe Djonga moto na nzambe journaliste ya mboka oyo Congo ndenge na expliquer kabino toujours que lelo ngai musala nazo sala ezali ya ko mema mboka Congo ekende liboso ya ko tombola RDC na makambu nyonso. Congo numéro 1 ezali mission na bino bana ya Congo, ezali mission na bino bana ya Afrika, ezali mission na bino bana ya Angola, ezali mission na bino bana Namibie, ezali mission na bino bana Afrique du Sud, bana Nigeria, et mission na bino yango yo Berthe Djonga moto na Nzambe journaliste ya mboka Congo oyo azosala mwani ni po ezala po moni nde na lobaka ke journaliste ou aza mieux cultivé en Afrique centrale. Il s'appelle Berthe Djonga moto na Nzambe journaliste ya mboka Congo ndenge on a expliqué mikolonyo so jouer le capital les visionnaires mbote na yo les visionnaires ici kozo na biso Magloire Kembo nazo le la yo mabe Magloire Kembo nazo le lo mabe honorable Zakari Bababaso nazo le lo pe mabe. Alors lelo nazana Pablo Picasso mbote mingi Berthe Djonga moto na Nzambe na sepele obandela kombo na ndenge obandaka ngo na ba kilométrage wana kombo na ni Pablo Picasso kombo na nga ezali Pablo Picasso katapulta romano kapelemba kangolo kama teke kamna chobe kamna lombe kaza di povo de rogrando mwana ya zoza alliance mongongo wa Congo. Oh ndayo kombo na kombo ya makambe bele bande na kombo Pablo Picasso katapulta romano kapis kapelemba kangolo kama teke kamna chobe kalume kangolo kama teke kamna chobe kaza de pauvre de rogrando mwana ya zoza alliance mongongo wa Congo. Merci mongongo wa Congo, merci Pablo. Ah oui yo okomo luka makambo mingi mikolo yo e bandi ndenge nini po mosaka fâché mabe alobi Pablo Picasso ko lo babongo te na Jibe Mpiana abe ko tanga ba leader nyonso tangi wana me Jibe Mpiana longola yeke yo Jibe Mpiana yebo yemba te. Ah Berthe Djonga po ani bato balinga vérité te en tout cas neti mutulu kwa musaka penza musaka nani na makombenda ya ba musique ndeto yebi musaka asaka ni molobelika ya Jibe porte parole babi message mungo boye na yebi yango tuja ngote na musique ezala pété parce que musaka akene hôtel melanga pona makambo wa chant na omoni musaka ngana akuna le kambakolo bana ete ngana kolobela nde leader na ye Jibe Piana nazolo bana nenga mabete na oloba ba réalité ndenge ezalaka so yo problème ni na bato bayembaka po yo linga kolobela ni porte parole ni nini o ka bato bayembaka pona ni Bertin la fois passée na yebisaki yo bato bayembaka badaya d'autres tika na ba faux chanteur siko za ni faux chanteur buba lo batendingi ni chien chante hein omoni Jibe asa ni président ya orchestre patron asa patron azana ba palais azana ba ndako azana tout aza bogar kutu donc beauté a Joana bon so na talinga mona me ba sanzaki oboni des fois mais nazo le bela chant pour nazo défendre mboka na biso na chant eza nini chant il faut la chanteur complet nazo le bela chant pourquoi pour il faut yembaka ozomona bino zo yemba bato bazolela ozoyemba bato bazolela mais bato balela siko ne balela wana ya bientôt c'est ngana na mona na ngate ozoyemba bino bato bazolela ti omoni Jibe omona kozonga nano koyoka banze mune ya kala na ozonga nano koyoka banze mune pena ya kala po na luka nanu ne po kala na mando yoka na mando yoka mais siko shanini beba na ngoya ya akokate somta akokate donc azokokate na nini ayebi chanter ayebo yemba te Jibe Mpiana ayebo yemba te papa ayebi ko yemba te po bayembi badaya bayembi bazala kiti Mosaka lobi boyebisa Pablo Picasso akata tala Mosaka za aventurier Mosaka za abana oyepa na pesa ta chant mina ko pesa e chant mais to ke ne peut zonga na ko pesa e chant mais nani ya koyemba ngo mais na BCB ba chanteur bazali ya wapi yema ko tu basi donc mawampanga mwana nanga to chena birindo na kati vraiment donc BCB lobi po pesa chant na yo muta oyemba zate
Mtoyemba zate vraiment. Mtoyemba zate parce que yemoko musaka ayemba wapi. Ayeboyemba te. Moi ko pesa pe jibe piano. Akoki ko pesa mukulu mais mukulu nenge ngana zolobela chanzi mwaka Do azokoma te. Azokoma isute na ebite soko obiga. Mosiko lelo tango zoloba bongo musaka lobi soki ayoki yo lisusu akosa charger na yo lisusu ya olekela opena na TV akine alekeli yo su na internet. Ma ko kate pour na zoloba réalité bato bazotala nga bayebi. Na nga zolo fingi est-ce que na fingi mutu te. Nazo défendre champ ya Congo ezonga ndenge ba grand calais ba laki suko ki banse maloka adios yanga na yo esili nalongoli pe motema pona yebi elekia Bertel you kana otembre te uki tembre donc chant eza chant bongo nani professeur Gilles Kibensa ko yimba nzembo na hotel na BCBG yikutu donc na ebite atangane alobane ka ba français akomela mukulu ba français chanter chani ni agibensa sala donc to yoki eni setakini ba fo chanter ba belé ba exception soni na Congo. Pablo Picasso sikoyo tokende na animation pourtant wolobi jibe mpiana papa chéri leader ya Mofude grand chanteur mais yo wolobi azokoma te mais na ba animation papa yo sala pata animation moko te ya malongo bato bayebi ya petio sai po akoma ninga komena si vemo pa onem tabimisi tant vient akine na kri na ngadi tikana emba o nalinga miziki na koemba na kobina belela ho belela ho belela ho bela wasko zo grimace biso papa ngana sala ngobongo mais yoka ne bango babetela ngo ba faut chanter no babebisango sikoyo oyebi tango zolo babongo bataba na poto moko boyi zo sala bango mwa malili bato mususu babi ke Pablo Picasso azo exagérer te ba comprendre est-ce que ngana zo finga mutu na zo répéter à chaque fois na fingi mutu te tozo défendre Congo ba chanteur bazonga ba chanteur bazala ba chanteur ba yekola lisusu batika makama baboki ba momie belé yani na ba yemba bazongela to bandoka ba tembre ya ba grand calais to bandoka ba tembre ba taboulé ya ba pepe calais ya ba papa wemba vieux beaucoup vraiment OK na janvier fallait que la biso chante oko kuya lisu na Côte d'Ivoire chanye zotikali na so ba koteni Berté Jonga. Siko obi Sovia akoyaka na kini ne ba chanti kala na kini. Mais na Côte d'Ivoire peut chanter rata. Baza peteko. Wana ko bazo kokate. Pour nini? Via koyela ikuna. Ya on peut ba koki pete. Siko Pablo ozokatanga na pema. Pona otala ba leader, ba grand artiste ozo telemela. Bayibo imbate animation na animation siko na animation bazate Bill Clinton ko ganga ile omoni banatanga ganga na maison mère ziko comme na mouvement ne mo ko ganga te animation ni sasa ile subanda ko na mouvement ne faut chanter nani sus tutukaluchi tutukaluchi tu avandisa ndombolo ya yetanga avandisa ndombolo biso dovanza isankele wana kopi soto na bwaka bakiri abanda kotala omoni ko marka ko bwaka bakiri wana likolo wana ngam na bandanga na ngango mais vu na ebité so ndeni makambo ndenge zala kaka yo bandanga na nini
obandaka na nini po tango ya bandombolo e bana ipanzana mokili mobimba. Papa tango na zui neti boro ya donc qui chanter quoi. Tango na zui boro ya Zaiko. Ye ngamunzoma na malunye. Ngamunzoma na malunye. Ye ngamunzo. Wana di tutalati. Ya Zaiko. Voilà. Hein, viens non. Non atalaku. Non atalaku. Mais ngana boa ngona Sweden. Mais tant to beta ke loko ngo mais ya kina ba production so nazo yemba ngo mo bato bazo bina danger. To bando beta pena ba wenge. Hein? Na ofin bek na gitambo. To beta na ba wenge na nini na o masana biso que son nom nani Blaise Komba kenda. Nansele. To beta na wenge. Wenge nini? Wenge o ya mobimba tango zana mobimba. Bon, na ba faux chanteur na bango. Oh, nga kanisi na wenge mobimba kondima bango, tango bazanga mobimba. Na bango tout obeta na ba faux chanteur, biso to sisi to ye kitambo, bango ba sisi na simane masana yo daye. Ba faux chanteur wana bazaki ba na série wana. Badolf. Ba Blaise Boula. Blaise Boula faux chanteur. Ah, ba faux chanteur ya. Ti papa bandila nano, Blaise Boula. Ba faux chanteur. Ba Blaise Boula ba na les sous na rolo baba nalo o petit na o manda chante tala mukumba munene pena mukumba munene ba go tikela manda chante oh mais wana des fois te manda chante ya crier n'est pas chanter. Mais yo qui chante c'est là yo nana yo yemba siko po Blaise Boula zo yemba a caresser ka voix lokola tata mobiji tanga zo yemba azo caresser pe voix mais pas chanter. Yoga Pascal. Pascal non. Le quoi kanza. Mais papa. C'est ça chant. Akamadi fallait appeler ka moi débord mais fallait on peut fallait comment. Ah comment l'été. Faut qu'il y en ait. Fallait commenter. Viens là me taper ces des plantes. C'est quoi à commenter, ayemba bien. À commenter. Ya chant. Ngana vous défendre chant pour comprendre ngade Berthe Jonga bina makamnazulu ba vraiment ya solo. Vraiment solo ba masananga oya ba artiste o bazana ba mikilo bazana ba partout ba o comprendre na finga na mutute menazolo ba chant to bongisa so to bongisa na solo na tangelo déjà vu Pascal lokwa kanzina bisiko siko lingolo ba ke fali ayemba bien te pusiko bunafika toto mali na pashulale dunia ni maneno yango na lobby hein siko fallait ayemba bien te na tuni na imbelo nzembo vi Pascal loko yango na tuni sikoyo akomi na okante rien zéro fallait pour pas DiCaprio rien zéro ko donc nzemba loko kwanza ya bebisango vie ayemana vie mutapesa ba lignée moko boye mais pour comme place vie aza zimwaka tilelo Dicap zimwaka tilelo ngaye obi na bato bazotala biso partout dans le monde Berthe Jonga moto na Nzambe na lobi ba numéro eza affiché wana eza ba numéro oyo WhatsApp ezali soko lingi ko contacter biso na ba numéro wana ou bien réabonnez-vous, veuillez vous abonner na JNZ News TV. JNZ News TV. Pas publication numéro nous andine. So va nimba bingo. Ah numéro nanga 089. Donc tu vas dans un code. Oui. 00 243. Papa. Yo zo finga batu ba iboyemba te pesa numéro na ekoyemba. Bonga suki sakabatu ngai ngana suki sakabatu. Mama numéro nanga ezana code yo ya Congo ya Kinshasa 00243 89 57 768 00 243 89 57 360. Voilà, Picasso. Est-ce que vous conseillez la personne interprétation? Bon, Nabi, est-ce que vous conseillez la personne interprétation moko?
Mikolo tosepelaki na mokili na mboka Kongo ekoki po ya kobongisa Kongo na veni ebongi tosala Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko Kongo bokomona yango lobi bokolula yango Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko. Voilà Picasso, merci. Nangina lobanogo omoni penza na basham omoni musaka na landi etroa musaka penza donc na okebisa parce que awa na loba makambo ba chant penza ko donc est-ce que il faut lobela makambo ba porte parole bosona kana ba Sankara bosona kana ba soko ba zobozi soko ba nani donc na liste oku na osala ya ba chanteur penza ya Congo. Oh, un jour, il faut qu'on aille à Bango. Va chanter à Congo. Je peux bien goûter à Zate. Oh, on a lissé, on a Zate. Oh, Moukoulou à Zate, quoi. Mais on a tché. Ah, à cause peut-être beau gars, peut-être pour la beauté. Bon, Nalar. Boss. Voilà, Pablo Picasso. Et alors, on a zoké Bissao, Oyeba, qui est Jibem Piana. Aïbouyimba. Ngai nazo ipso na ondi miso ke jibe mpiana aibo yimba. On est le bio enfin opinion na quoi. Opinion na. Merci. Mungongo ya Congo Pablo Picasso tozokoba se kokoba na animation. Bon, na Congo siko Redi Amisi. Bailo kanto. Ah, sala. Bailo kanto comment ayemba bailo kanto ayemba bailo kanto zana lignée pena donc comprendre ça va chanter voilà et bongo on va lignée va chanter pour à comment mboko ndima na batute bon batuko pena ba Miss donc baza féliciter Redi Amisi féliciter na animation siko Mutoza moi kala na animation zaka master na biso Juna Mumbafu Big One. Ah mais nek tani aboma animation. Bousugusha atikela bato ba ebité. Atikela bato ba ebité. Na musique ya Congo to ebike ba artistes bazo bimaka bien que émission na biso to na temps ebele o to ko salela yango mais le na moni on dirait to tozokutu mokindi déjà na suka. Na Congo yo ndimi kaka Bailo Kanto Papa Wemba Juna Mumbafu na ebela ba musicien tuluka ba musicien ba na Congo yo Pablo Picasso yo zo tumbola batute on le Mse Badaya veut beaucoup la kenda Mse Badaya veut Madilo Daya Mse Badaya John Paul ya John Paul Mse Badaya John Paul. Bon, ça il a besoin d'interprétation. Il y a King Cérémonie. Willow na. Ye. Willow langa. Ye. Willow langa. Hayangana linga. Hayangana pona. Shirizongana bulingwangu papi akai wilo mondo wilo mokolo tosala kina yo opesa kinga malade o papa bon tout ça c'est que to kika King Cérémonie nzinzi voilà osali ya King Cérémonie ça c'est que ya Redi Amisi Bailo Kanto comment ebele Dimbola mama ngaredie na banga makambo ngamona mema na ebite balani balingi balekisela ngantango po ya ngantango ekoki bakoloba na koyeba te mokolango natuni
ngai na tuni bato ya mboka oyo balobaka boye liboso na ngai. De comprendre Voilà. bon na yokaka na ngai bon so nga timbre so na yoki timbre bon na yoki j'essaie un peu d'écouter pour écouter mais mingi pena donc oui ça bien. Voilà pas bon. Oboyi ba animateur ya Congo, oboyi nini yomoko cri obwako eleki ya Kaluji ezati. Est-ce que vous en cri obwako eleki ya Kaluji? Omoneti lelo cri moko ezati lelo betama kinzamvwete. Ti lelo Nana betama. Ba groupe presque nyonso ya banini ya ba kitambo ya kini ya mona zolongo la Costa Rica ba barika lungu mamba asali mama na bana yaka tobo mansuku partout zayikwa zobetango ba groupe tout ya kini ya mikolo nyonso komika mikolo mama na bana yaka tobo mansuku so sala ba cri libertin to binisa kini jumsuku natali na va na télé non, tala suku ivoirien suku jeune mobo abeta boranga Borni abeta bor wana na sutuki mbala mona oh mais mutu azo beta boro ndengene tobe mbuma bakalinga tobe viko fi babeta yan toito bito mbuma bakalinga tobe mbuma Tobi, mbuma bakalinga, tobe. Wana krina yo? Ya Nathalie we mutoko d'Ivoire hobeta on a bimi dossier batu ba comprendre na on a bien te yango mona na kanda siko faut comprendre. Faut comprendre. Que na Congo batu baza biso ba Picasso toza ba mungonga Congo. Ba mboka msu bazozwa. Sika berte. Mais mabe no siko zobu ba leader ya Congo. Ba musicien nyonso nazobo ya te berte nazolo bango bien chant on kita na bina na hotela banzemo muso ya bakala soko ba yembaka ndenge nini bon bando tela bango ba point bona bando tela bango point peut-être muso na go recruter bango na er na yoka bango na banzemo na bango akala ndi ba kota na recrutement oui mambozo lo beza mystique réalité mais porte-parole moka s'en charger na yo lobby ke ba izala mbalasu ya c'est la porte-parole nanga c'est la porte-parole nanga bo ba no sala ba discussion ana nga na o sala ba nazo solola ndina ba chanteur ba mbenga ba leader pour na chant to bongisa chant Congo kende liboso bongo te bongo kaka nde bon tozo défendre ndé mboka siko ndenge ba pekisa ba musicien na poto ba beta te yo mona ngo bien ou bien ndeni po ba yebo yemba te ou bien ndeni te ba fungola biso poza boulot na biso quoi boulot na biso yango wana o nyoso zo ka ngai en tant que producteur manager nini azo contacter pa Berté Jonga ou abengi ngai bo fungola biso to beta to fungwama za makamud bon Pablo Picasso to komina suka na ebite soki ozali na mabanga ya ko pesa vraiment suka ezate Bertin to ozala na ba émission mingi nazo sabana mikili bana Afrique ba la émission oyo ngai yo Pablo Picasso Kalume naza banzembo eza olingi production obengi Berté Jongo bebe ngai to sali production donc na kopesa mbote na Wesa Mbwesa penza ye Angola Kinshasa elongo na Gino legi ya président Chombe awame manga Angola Juju Molisho legi ya moto mona Paris Mami Molisho ye mtatindela nga babilamba azanga na Paris ser nanga Damoli Doli Molisho Eder Muzigwa na bosanité Kayunza Lambila Amoureuse Didi Finzoni Seki oui bikeno syndicat dokolo pena foya syndicat dokolo bon syndicat yoko tsabso studio zungula ba jango lisusu tata Isabelle Dos Santos moi ça syndicat dokolo yango yo Vincent Efomi oh Pelletier
appelé oya Jésus Moumina na Londres. Ngai Kiki Kazonga na Watamu Bibiane. Bango bina bafanisa masolo na mikili bana Luxembourg. Bosala tout webika ningi zalaka. Danger. Bana Luxembourg. Mama Naomi. Lokola toi banoko bana Luxembourg wana bazo défendre pena donc couleur mboka oyo lokola ba rije Pierrette na ba mboka oyo en tout cas to pesi bino mbote pe côté bozali. Julia Pela na ebwaki liso na bwaki ngaba ngala bimisaka ba ko bwaka. Julia Pela Ali Kibonge na Londres. Webika makambango ndenge zalaka. Ali Kibonge. Mako MK. Nazana bino. Donc bambo théâtre ou ebinga ou pa ebinga te bambo théâtre ba bénédiction na ba congolais nyonso pour il faut Congo ezonga ndenge zalaka. Merci Pablo Picasso, merci. Vous allez partout, vous allez dans le monde. Dans JNZ News, vous s'abonnez massivement. Pour avoir information, il y a des artistes, il y a culture, il y a problématique, il y a RDC. S'abonner massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news yamboka, JNZ TV. C'est pour tous les news de ce qui se passe au pays, ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise, dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news yamboka, JNZ TV.